ozolata ba bijoux bato wa mono ozotambola kitoko ozorouler na ba carrosse mituka malonga mais tu as un problème maman vous avez un problème d'ozolanda nga wana nalobi obenganga par rapport ya problème oyo sanango nalobi lukanga par rapport ya problème ozolelisa yo nalobi lukanga par rapport ya makambo ozotungisa motema na yo je ne sais pas problème a fini za problème ni malgré ba honneur o bazopesa Naman mais Naman azaki na problème moko maladie na kata nzoto maman papa malgré bali mais problème ngo za problème ni o na kata ndako noza na kimia ti malgré ce musala mais problème ngo za problème ni o do bimisoma emiso chaque jour malgré commerce ngo ne fungwami mais o za na problème ni o do bezo lelisa yo ezo sangiso kimia Naman atali azoli azomela mais soki raisonner ana maladie na nzoto esilisi appétit bato bela zola nanga yao appétit comme kosila soko raisonner kanga ndenge miso kufa yo appétit sili soko raisonner ngoza na kimia kana libala moso mema na porte balukela yo akoma mobile mususu appétit sili yo appétit sili yo oza moza na ba problème ebele otungisa yo yo la rasu na butute ben somni erno suma makanisi parce que vous avez un problème papa général Naman pas qui n'a problème ba honneur ba tozo pesa mais et si ça qui problème azana ngote. Excellent peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Nzambe apambola bino partout au bozola dans les prophètes Jérémie Kinkela Neema, prophète Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le baka soki omoni émission oyo ko raté ngote ko zapa ngote ko changer mission ote. Soki Nzambe a permettre yo olandanga, c'est que ezane loko monza malinga selo na nzela na ngai. Na bandeli koloba soki Nzambe a permettre olandanga c'est que ezana eloko moko Nzambe alingi asalela na nzela na ngai. Mama papa na bondelo na bolingo Nzambe émission o eza émission moko ya ko zapete. Landango tina suka ezana makambo moko ya malamu o Nzambe alingi asalela yo na nzela émission o. Ezana eloko moko malamu Nzambe alinga résoudre na libala na yo, na musala na yo, na santé na yo na nzela émission o. To sambeli Dieu de grâce Nzamba Aidin Abala Alexandre. Na sambeli na nguya Nzamba Lola. Mutu nyonso azolanda émission all partout azali abika grâce pe miracle Nzambe au nom de Jésus-Christ aza malade abika ba force ya ba instabilité zolande azo solution abumona loboko Nzambe au nom de Jésus-Christ amen. Betela Nzamba Aidin Abala maboko betela Nzamba maboko na yebi ko za autoroute ozana bureau je sais que tu travailles mais betela Nzamba maboko makasi na matala restaurant no fando ozala nanga betela Nzambe maboko makasi maboko zo beta ekolongola kyste myom appendicite ba déception ekolongola ba problème oyo temi na kata vie na yo Nzambe apambola biso nalingi otanga nanga Bible parce que lelo ngina solano quelque chose est tellement importante landanga très bien dans un livre il y a 2 Rois chapitre 5 verset 2 à 3 2 Rois chapitre 5 verset 2 à 3 je fais la lecture. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman. Elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Bien aimé dans le Seigneur, passage tout ce kotanga, Bible a relaté une histoire, il y a général Moko. Lui, il s'appelait Naman. Azaki général la katia armée à Syrien. Azaki général la Syrie. Bible elobi azaki tellement fort. Bitumba nyonso abandaki kokende kobunda, abandaki kolonga. Abandaki komema victoire na kata mboka na ye. Alors général au Bible lobi azaki na problème moko na nzoto na ye. Maman papa, je ne sais pas au moment où tu as quel problème. Au moment où tu pose un problème. Général Naman malgré ba honneur, ba valeur, ba respect au batmazo pesaye, azaki na problème moko na nzoto na ye. Maman papa, ba te bela ba monde koza mwasa kitoko. Mais na kata kitoko wana se cache un problème. Oza na problème moko zo correspondre tena kitoko za nango. Ba to bona koza belle fille, belle détail et de figure. Mais ba problème ezo le kana vie na toi tu as un problème ndoza wana.
ozaka soki ofai na bato bozoseka mais soki otikali yo moko olelaka parce que tu as un problème ozala libala ti sikoyo ozobota te libala elingi kufa parce que ozobota te c'est ça problème na yo oza wana ti lelo santé ezotungisa yo papa depo obali impuissance sexuelle ezoderange yo wana bafaiblesse moko grave bafaiblesse nazolobela yo papa ozotalanga bafaiblesse no omelelango bakisi ozobika te na osadresse na moto ozolandanga tu as un problème comme Naman wana problème à secret na yo okomi kozolongo me batongama ezobika te ezose stabiliser te mama papa longola tembe longola doute naza prophète nzambe atie liboso na yo mpona problème oza nango naza prophète nzambe atie liboso na yo mpona baproblème ezotungisa yo baproblème ezolalisa opongi te baproblème ezopesa okimia te naza prophète nzambe atie mpona solution ya vie na yo. Alors longola doute longola tembe ozokota à contact na ngai ozobenga prophète nzambe na plus 243 89 99 61 014 plus 243 89 99 61 014. Je ne sais pas problème à finir ça problème ni. Alors lorsque général Naman a souffrir d'un problème, maman papa ozo souffrir d'un problème ni. Ozo souffrir d'un problème instabilité. Bando kenda poto, bando sala voyage. Ti lelo ofanda ke pas batu, yo ça na documenté. Ti lelo ozo souffrir, ozo la maladie, on a cancer na makila. Je ne sais pas problème à finir ça problème ni. Oza la foba kata yo, foba intervention ba kato libéré parce que ça la cancer a libéré les autres ngisa yo. Maman papa ozo yo kanga no bi kota a contact nanga na sambela pona yo. Na ministère na ngesa na bato bazobika. Nana ya makabatu nyoso basala ba doute o ba yami ba prophète belé, ba tama na maboka ba prophète ba sambeli pona ba sali ba service ba bikité, mais lorsque ba kuta na prophète nzambe ba zui solution. Je ne sais pas au moment où on a problème zo tungisa vie nos problème ni. Na mana souffrir na maladie na nzoto mais na honneur bat bazo pese ba honneur bat bazo tandama puta na mana zoleka bat bazo beka na boko soki na mana zoleka mais na kata na man azaki na problème moko mama papa bat bazo mono ozola ta ba bijou bat bazo mono zotambola kitoko ozo rouler na ba carrosse mituka malonga mais tu as un problème maman vous avez un problème d'ozolanda nga wana na lobi obenga par rapport ya problème oyo sanango na loba lukanga par rapport à problème zo lelisa yo na loba lukanga par rapport à makambo zo tungisa mutema na yo je ne sais pas problème à fin de ça problème ni malgré ba honneur o bazo pesa Naman mais Naman azaki na problème moko maladie na kata nzoto maman papa malgré bali mais problème ngo za problème ni o na kata ndaku noza na kimnyati malgré ce musala mais problème ngo za problème ni o do bimisoma emiso chaque jour. Malgré commerce de fungwami mais on a un problème ni ozo lelisa yo ezo sangiso kimia Naman atali azoli azomela mais ce qui a raisonné ana maladie na nzoto esilisi appétit bato bela zola nanga ya appétit koma kosila soko raisonné kanga ndenge miso kufa yo appétit sili soko raisonné ngoza na kimia kana libala moso mema na porto balukela yo akoma mobile musu appétit sili yo appétit sili yo. Oh, ça, nous avons un problème, mais nous avons un problème. Mais somni parce que vous avez un problème, papa. Général Naman n'est pas qui a un problème. Bah, on est pas mais et si ça qui problème à ça dans côté, maman, papa, bah, j'étais moi, si sa stérilité na hôtel, aux nos botate, bien que aux bah, j'étais un boutou moi, mais aux un problème à ma bota. Aux autres, bah, j'étais un boutou moi, mais aux un problème à Kobota, papa. On a un problème à faiblesse dans Zoto. Je suis le seul prophète. Oh, azobikisa azokangola bato na nguya nzamba adil abala. Na lobi na monde entier partout aux ali, côté à contact na prophète nzamba. Je réponds au nom des prophètes à Jérémie Kinkela Nema. Ozobenga na plus 243 89 99 61 014. Qu'est-ce qui s'est passé? Bible elobi na katanda kwa Naman. Bazaki na mwana moko ya musala azaki mwana moko bazwaka na Israël to bakenda kobunda mwana wana zaki esclave na kata ndako comprendre que patron la kata ndako za na problème malade mwana esclave afandisi patron nayi ayebisi mwasi patron alobi mama malade o papa zakana ona nzoto soki azaki na mboka na biso pembe na prophète azakuna
prophète wana alingaki abikisa ye. Prophète wana abikisa kabatu. Soki papa Namani azaki na mboka na biso kuna, prophète azakuna alingaki abikisa ye. Mama papa voilà. Soki okute na prophète ya solo, il faut obika. Oye obika rate pour ani. On sa confiance dans la prophète belé au monde de l'autre côté. Njoka, soki okoti à contact na prophète ya solo ya Nzambe, a tous un problème à libala, il faut bala. A tous un problème à mabota, il faut bota. Ya mon moninga iba na ministre na ba témoignage chaque jour. Ba témoignage les appelés. Ba ela kanga baka. Na ministre on a zo ebisa yo soko yo une église na moko mona na zana église na Kinshasa ao. Na commune à Selembao. Avenue l'info numéro 35. Référence de la prison centrale à Makala, église Nangezawana. Ce qu'on y a vérifié ma témoignage, au comment on a témoignage. Il y a que Bayelinga Moutoua, Beli Liboma, Batamboli partout Liboma aussi la té. Maintenant, Baye n'est pas dans la Sambeli Liboma Biki. Et pas dans la basi ba règle la kate, na kilti bazo règle ba règle les obima. Et maman papa, l'ongo la te mena ça nzamba a dit abala na nzoto. Miracle les ça la 10 jours au jour. Batma mona kate bazo mona. Bazo ba document te bazo ba document. Naturalisation d'un problème dans cela dans 2 jours mon tazu solution. Azu kimia. Contact na prophète. Moi no yebisi moi ça na man. Soki papa azaki na mboka na biso. Akute na prophète akuna prophète ngaka bikisa ye. Prophète nyonso bikisa kate. Prophète azo bikisa eza ozo likabo epa ya Nzambe. Azala likabo Nzamba tina kata nzoto na ye. Ndenge Nzamba adin abala ata likabo na kati na nga. Likabo wana esala ka ke bato bazo contact na nga ba sepela. Papa mama oyambi na ba prophète. O sali ba service na ba prophète. O kuta na ba prophète. Mais pas na nga na otema kolote. Et pas na nga na no bengi ngate. Benga pour un problème na yo. Non biso ki na sambeli pour na yo okozwa solution. Wana malade sikre. Benga nga to sambela. Wana problème de stérilité, benga nga to sambela. Wana problème musala tilelo, ozo musala malongate, benga nga to sambela. Problème de mariage, problème nyonso mutazana on osango kaka na mukolo moko muta sepela zo solution. Partout na ba Italie, na ba Londres, ba Suisse, ba Allemagne, ba Belgique, partout bazo benga ngai. Partout bazo solution. Benga ngai. To kota na kana ba sala Nzambe potobika. Kokota na prophète te ozwa 21 jours à ba service à prière mobikité. On compte à la prophète, aujourd'hui, 2 mois à ma prière, mon bikité. Une année déjà, moi, banda va service la prophète aux obligataires. Non. Moi, non, si moi, ça n'a mal. Ce qui papa, azalaki na mboka na biso. Akute na prophète, ozakuna prophète, alingaka bikisaï. Nzambe, azwa récite, azwa guérison, azwa miracle. Atia na maboko ya bato ye apona lokola ba prophète ndenga ponanga, azwa biloko ya tsana kati na ngai. C'est pourquoi nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermi. Mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. On peut réussir dans le prophète, nous sommes mais on peut réussir dans le prophète, on a vu appel, les kabanza, mais la katanzotonae, n'enzambata les kabonakati nangai. Maman longo la doute. Vous avez un problème à régler, bimakali sous-souté. Ce qu'on contact nangai, na sambe les pona ezo bimadiku. Vous avez un problème à prostate. Attends, comme il y a un niveau à la sonde. Va témoigner chez les l'église. Non, mais problème à sonde dans mon colombo qu'on a sali 61 014 89 99 61 014. Aux obenga prophète. Maman, papa, je ne sais pas problème, j'ai problème ni. Qu'on pèse sa confiance dans ma prophète, non sauté. Qu'on pèse sa lito, il n'a pas sans âme, non sauté. Na mukilo, tout le monde m'a rembellé. Tout le monde m'a rembellé. Yango somo na nzamba komi ko étaler même à beya batu mususu na miso batu. To moni ba pétage bimiao. Mosala nzambe. Amemi basi na studio. Basa balati ba kola ba jipa mikuse. Tala. Yokane bisayo. Nous sommes des exemplaires. Mosala nzambe ba actine ezaliteya. Et l'obeline ezaliteya. Et fan de l'inezalitéa. Makamunyosu musanza mbasala ezalakalitéa. Sobo moni nga ndo zulanda nga awa na zui pasi moko da tie bango pembe na balati ba shepa mikuse na oteyo nini. Bana nona ndaku na oteya bango nini. Et puis au moins na bango basa ba évêque hein. Balati bakoma ba évêque. Oh Bible zo bananga il faut que évêque soit irréprochable. Évêque bako reprocher était. Évêque bako reprocher na ba pétage té.
évêque bako reprocher na biloko na zolo ba yo oyebi yango zo sala oyebi yango biloko na loba oyo oyebi yango bien tala basi ba osala ba démarche liboso évêque balati ba jipa mikuse ba collant ba osala ba démarche liboso évêque ozomona so yo basala nzambe oyo moni nde bango yango moni bakomi kolelebele papa asenga 2500 dollars pour la délivrance basenga 1000 basenga 7 €, basenga boy papa maman si ya makolo epa na ngai contacter nga naza le seul prophète nzambe o nzambe apesi pour na problème na yo plus 243 89 99 61 014 likamba délivrance non baka chaque fois mutu ayebi sote pour kangola ma pesa 800 €, pesa 300 €, 250 € zomona miracle noki lokuta mosala nzamba bikisaka batu na mbongo te abikisaka batu na loba nzambe pe na likabo nzamba tina kati na ye azobikisa batu ofele mama papa contacte ngai tokutana basala nzambe po tozo solution mais soki ya yo bando kutana mosala nzambe ti lelo lelaka na likambo wana se kokutana mosala nzambe solo te okutana mosala nzambe ti lelo botaka te okutana mosala nzambe solo te okutana mosala nzambe ti lelo ozwaka mosala te bando banda ba service na prophète on est là on est changé zala sincère maman ah non zala sincère ko banda ba meliso ba mai ba lekiso na ba bougie ba biso somba ba kiti somba ba cher biloko ebele de jour na ministère wana ozui déjà ni omoni ni okutani na mosala nzambe ya solo te 2 Rois chapitre 5 verset 2 à 3 place nazali mwana o akoyebisa mwasa Naman soki Naman azaki na mboka na biso et pembe na prophète azakuna prophète wana alingaka bikisa ye rôle ya mosala nzambe yango wana eza ko bikisa ko pesa kimia ko pesa solution na ba problème abatu mais to mosala nzambe komi tout l'état à côté na boîte nazolo ba ke ononde za wana eza makambu na keko zo mona ki non mosala nzambe za pona ko bikisa batu poyo bika fongana na ke kota na boîte tena te ya yo ozola ndango kola ndaka pe na kata boîte na téléphone obongoli mutema et tina na kendo kota ba bisika basanda bazokota te ndina simwazo ba ke on est jugé pour ton juge te na comportement bongo ah maman tika papa tika contactez nga pour na problème aux anango plus 243 89 99 61 014 89 99 61 014 naobi problème nyos aux anango na vie naobi problème nyos je suis un homme spirituel na osala kanyos ya vie muto azanango kaka na mukolo moko contactez nga benga ngai yebisa nga problème na yo na sambela po na yo eza kaka ba prophétie te mais lukanga po na solution ya problème na yo lukanga po na solution ozama malade secret et oumeli lukanga po na solution AVC et oumeli lukanga po na solution wana problème opération oza problème nyonso ya vie ozanango benganga na sa prophète nzambe prophète nzambe ateli kabo ya miracle pe guérison na kati na ye okomona makambo nzambe dina bala osalela yo mwana lobi soki na mana ke kokuta na prophète akobikisa ye kutana na ngai numéro na ngai yango wana partout ozali partout dans le monde entier numéro na ngai yango wana plus 243 89 99 61 014 okutana na nga ozi solution numéro na peso eza numéro ya miracle. Je suis le pasteur responsable de l'église Jésus réponse et la vie. Jésus réponse et la vie. Je revis en sigle. Quand tu as contacté le prophète Jérémie qui est le prophète Nzambe, aux solutions à problème na yo. Nengina sambela pour na bande ko nyoso balanzinga yi. Yo muto lanzinga ozana problème ya kobota. Ozana problème à musala. Ozana problème ya mbongo. Ozana problème à document. Ozana problème je ne sais pas problème nyoso ozana ndenge olanzinga yi. Ndenge kaka ozo silisa kolandanga émission oyo. Benganga directement. Benganga directement. Ko hésiter te no bi benganga directement. Oza na prison, bato à prison. Oza na hôpital, na salle d'urgence, oza na muto na salle d'urgence. Yo poza na salle d'urgence oza wana, o comme dans niveau ba sonde. Et le koni ba tona nzoto je ne sais pas. Na zote ya Nzambe oyo a restaurer ka ba santé bato. A restaurer ka ba vie bato. Numéro na nga yango wana. Confiance au pesa qui bateau mon a quel côté pesa pengai. Confiance au pesa qui basala Nzambe soit disant au pesa qui ba lié yo bambongo ba escroquer bambongo pesa ngongai.
et pas dans la différence des alliés. Différence, on a au commun, on a moussala, on a jour manquant aux solutions. Plus 243, 89, 99, 61, 014. Yamba prière, tu as que mission na prière, aussi c'est la prière. Nzamba Adin Abala Alexandre. Na sambele pona mutu nyonso alandi émission au le temps de la grâce. Na sambele pona mutu nyonso alandi émission au abika miracle kaka ndenga zo bengangai. Abika miracle ndenga alandi émission au. Les pamboli non nzambe ezala partage naï dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Loba amen. Numéro yango na pesi yo benganga directement côté à contact nangai plus 243 89 99 61 014. Contactez-moi pour un problème nyos aux gens dans la vie. Est-ce un problème physique ou spirituel? Un grand merci à mon père spirituel, le docteur André Avibila. Nzambe apambola bana nyonso église o nazo kamba Jésus réponse et la vie. Nzambe apambola bino partout au bolandi émission au message ko landanga soki bozomona nga mingité na mabondeli na bimaka kaka so nzamba autorisé na kende te ya batu babika wana bimineti boy na tei bino bobika naza na kata mabondeli nazo bimate naza toujours na kata ba concentration tika nzambe ya lola a pambola biso.